ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers internautes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, vous qui êtes branchés en ce net moment à travers le monde, vous qui aimez regarder votre chaîne ABC One, parce que nous disons toujours ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bandeko Balandi, Bofandi partout, na Mikilia Poto, Boulanda Biso, Topé Saramino, information vraie, Awa, Nakati, ya République démocratique du Congo, précisément sur na Kinshasa, Awa. Vous voyez que les lots des acquis prévus, donc, ils ont prévu que ouverture, il y a session, il y a première, il y a plénière, il y a Assemblée nationale et Salamalelo. Donc, on dit aux alliés, tous ceux qui ont kati pour assister à la plénière Oyowapi et Sangisi, nouveau député élu. Il y a le 30 décembre 2018, Oyowapi Bazouaki, Tomoni Bandeko Ebele, Neyango vraiment, Tokolingato et les alliés. L'ordre du jour est allé bâtir bureau provisoire pendant quelques temps. Le temps va voter bureau définitif pendant 5 ans à l'Assemblée nationale à Kinshasa, na mboka République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je me que Nati Kabino Bolanda Nini Ekolekana Kati et puis Tokutana juste na Souka pour que tu aies. Merci beaucoup na maman Chantal Yao na Epika Pinga la grande couturière Moutoua Tongela Macron et Lamba. Donc on a Paris, que Dieu la bénisse, pourquoi pas à notre ami mon ami Dadou Mayata full boss. Qu'il te bénisse. Alors, Tokotana Kati et puis on se retrouve juste après. Merci. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Nous avons Parlement pour la 3e fois. Je pense que Baza Mingité et donc les opérations sous courage n'a ça la mieux que la fois passée, que le mandat passé, les 2 mandats passés. Et l'occasion peut s'amener biso baloyo. Parce que les 2 mandats passés, là, c'est une opposition, mais Balo, tu as le pouvoir. Donc, tu profiter du pouvoir, tu as pour associer la population. Et bon, Balo, associer la population, va sentir que social est pour la population. D'autant plus que vous avez minorité dans le Parlement. Majorité, Zali, Abandeko, Babibi, Bakomi, l'opposition. Vous avez compté que ça, la Nini, pour répondre exactement à la désirata du peuple, tout en étant ensemble ou bien divisé. Je pense que c'est vrai que le Parlement est minoritaire, mais tu as dégagé la majorité na biso et na bateau tu as dégagé la majorité. Tu as la moussala pour la population va se retrouver. Vous arrivez sur le terrain, vous avez une population difficulté à Zanango, le président a la priorité en tant que membre influent en opposition pour la monnaie na président vous allez partout. Les lots ce qu'il faut penser que ça conseille na président vu la réalité Zanango sur le terrain, priorité cause à la ligne. Naïb Saribino, naotolo basikasiko, likama social la population. La population c'est un mingita, alia Safa. Et je pense que le président Azan a besoin de likama social la population. Il y a des importants. Makam sous ses yeux soucis, matoyebi, makam santé. Nous sommes le mandat passé d'ailleurs. Toyebi ndeni to souffrir na lito na président. Pour la population va se souffrir na balouate, mais la beauté du texte est trahie par la réalité sur le terrain. Nini Borobaksa Yassika, Ezozan. Applicabilité à texte. Je pense que le président Azui Penza, idem à l'âme où il y a le président Vital Kamere, Pembe Nae comme Dirkab, et le président Vital Kamere, un ancien président de l'Assemblée nationale, a émis valeur à texte auto-votaka. Et je pense que cette fois-ci, en sorte qu'ils allent l'appliquer. Bonne chance. Merci beaucoup. Sentiment nanga ezali ya esengo pe ya émotion munene parce que na ba date na histoire nanga personnelle eza vraiment na importance moko eza penda na importance moko makasi donc na lingi na loba au journaliste nanga matadi donc naza vraiment na esengo makasi parce que eza histoire ya date et puis histoire personnelle. 53 ans après mon père, je voté député national. Papa n'a pas député à Bako, na Kassavou, en 1965, en la ville de Kinshasa. Le 28 janvier 2013, na salaki remise et reprise na Longwe gouverneur intérimaire. Et le lot aux alliés le 28 janvier 2019. Donc 6 ans, jour pour jour, nazongi par la grande porte dans les affaires de l'État. Pour beaucoup mona, la porte, il y a palais du peuple, les amis nénés. Donc on a lobby la grande porte.
donc ezaki vantard te pe na ngina loba merci na population asalinga confiance namonanaka na télévision te nalekaka na radio te mais oyo complicité ezalaki entre bango na ngai balobi papa histoire na yo yo ozokoma ngo na passé biso tokolakisa bango ke eza mpe kokomama na présent mosala monene ezozela biso awa lelo toza na président de la république auti na opposition Félix Tshisekedi ngai nalinga kobakisa bachilombo wana te Félix Tshisekedi tozali na président oyo auti kotika biso Joseph Kabila alongwe na esika wana majorité wana ezalaki parlementaire kaka obe majorité wana heureusement balobi tokozala na coalition mais na cohabitation te donc toza na obligation ya résultat il faut tokende liboso et moi je me réjouis d'être député au wana ko participer na grande aventure tozobima alternance tozui mais en même temps boboso na te que na bimi député provincial na province na biso population apona inga spécialement na Matadi azomona nga na Kisasa te azomona nga pe na assemblée provinciale te aza kolinga amona ngai gouverneur ya province ya Congo central yango na pesaki kombo na nga na PPRD po bapona nga comme vice gouverneur na sala makambo ebele comme gouverneur na sala makambo ebele na tiki ba chantier ebele na opesa bino ka exemple moko na komandaki groupe électrogène il y a 2000 kVA et ça la na gaz na mwanda bandanga na longwe na futaki $85,000 siné la futi batu ba remplacer nga ti lelo mama ezali posé na socle nango na mwanda ezo salate na salaki état généraux ya l'eau et ya électricité pona tia courant partout na pena pesa mai partout na salaki audit ba gouverneur ba salaka ngote ya régie financière pona yeba est-ce que personnel ezali elongo bani est-ce que toko kotsa mingi te monana ke toko kotsa mingi donc elingi simplement koloba ke ba chantier na tikaki o ba touchaki na ngote parce que ba vice gouverneur nyoso bakoki koloba lokola ngate bazana bilan te ni ya ki vice gouverneur ni ya ki AI donc je pense nazali muto nazali mieux placé pour diriger le Biba Congo pour un intérêt général d'ailleurs ngamoko à chaque fois nazo tambla nazo yembaka que population azolo banangai de yonkusu kobosana te population Matadi et Lobaki les peuples d'abord na bana batu mibale baza bana miki yango moni bazwi batu moko ya 80 ans na bana moko ya 26 ans mibale moko ya mwasi moko mobali basegonde bakawana yango nde babenga biro provisoire rôle ya biro provisoire eza nini ezali pour que epermettre biso tosala règlement intérieur ezali mibeko oyo eza kosangisa badepute bango moko pour que moto atambola melenge elongo bani asala makambo lolenge ya ye te mene longo oyo eloko elongo bani ekopermettre biso mpe lisusu to vote bureau définitive bango bakodirige assemblée nationale yango nde role ya plénière oyo tosali lelo donc ekoleko biso kotobanda règlement intérieur merci na kati ya Congolais kati ya funa merci makasi na Selemba bakokaki na defi nakosema na ndenge mozala kimia tozala toujours bomoko molikaka ndenge bozalaka toujours bozalaka ndenge tozala bomoko soki nayebisi bino likambo bosalaka bosalaki bamarshe po bato moko bazwa pouvoir mais elongo na ntingi bokosala bamarshe po basala bolamu mpona pepe zolandanga akoma na position ekole po ezala ofele mais ezala kofele te sokolakasa bino formule nini tokosala mope kongala kovote awa fo yo pepe otya mpoa pour ke ekole ekoma ofele ntango bato bazofuta babien te elakisi nini na ye na nyonso wana boyebi constitution punitive boyebi basani nyonso wana na ye nango donc soki napesi likanisi bato oyo baza ya mabe soki baboyi yango yo pepe kozala oblige oyo akompagne ngai méthode kaka yango c'est moi qui vous remercie. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. Je crois bien que Tikatenzambe Apambolabino, Tokomina Souka, il y a émission Nabino, les talks socio-culturels,
touti kozwa ba makanisi ya bana mboka ya ba députés nationaux oyo bouti ko tala bango ba ko pesa ba makanisi bango mama orienté wamu ba de Yonkusu azalaki ex-gouverneur ya Congo central de Yonkusu Misal Mebanda parce que le lozaki ouverture, il y a session, il y a député les Londe et Fongwami les lots. Donc, ils ont juste pour côté un comité, c'est-à-dire dirigeant nous provisoire. Les tons, ça a un mois ou plus, pour un bureau définitif pour pendant 5 ans. Il y a Assemblée nationale. Merci beaucoup, maman Chantal Ayawo. Merci également. Nabandeko Nyonso Bolandi Biso, Borokine, député Balobi. Que ba yende awa kosala musala pour que ba pesa réponse na population et si ka ba battre campagne bazala ki ba partout et si ka bomoni vraiment donc ba kendaki na yango mesdames messieurs donc to Rolanda Baro na likebi c'est presque lobi to zala toujours objectif to la subjectivité surtout biso na ABC One. Merci na assistance ya Bukasa Francine on a parlé du peuple. Merci également na mama Epika Pinga na bandeko nyonso bolandi ngai vraiment nzambe apambola bino to kutani prochainement. Merci. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.